esalami pamba te elma molimo na likambo bonzoto. Mokonzi ya Lingomba Kimbangiste na mokili mobimba biso bapandi sango ya yo ya radio television Kimbangiste topusane pene na yo simena milulu minene oyo ezalaki na Kinshasa le 22 juillet pona bobimia tata Simbo Kimbangu solo na boloko toye na mbanzo mikanda le octobre tulingiye banana na bandimi boni ozali malamu na kombo tata mwana pe tata molimo santo ngai naza malamu ndenge olobele yango le 22 juillet kolowana nazaki na esengo mingi oyo bakoko balobaka batata na biso mpe bauti koloba yango esalami pamba te eza likambo molimo na likambo bonzoto ye moko kuna na prison na Katanga le 4 octobre 51 abimine libanda na bulangeti na ye alobi boloko nanga isili directeur alobi zonga na boloko ye alobi na kozonga lisusu te po soki totali boloko ya liwa bakatilaka ye le 3 octobre 21 et le 3 octobre 51 30 ans. Alors les 4 abimi 4 wanande alobi na kozonga lisusu te boloko nanga esili ndenge toyokanaki na nkolo na ngai oyo atindaki ngai. Donc sengo mingi wana nde ezalaki ye na nkolo Yesu sikawa oyo esalamaki le 22 juillet ezalaki lokola kokokisa na bonzoto ye mpe alobaka yango ke bango bato bakangi ngai bakotinga na boloko bango kaka mpe bakobimisa ngai na ntango wana toloba leta pour depuis 51 atikala so na bonzoto oyo te biso toyebi ke abima me nakokokisa likambo azalaki kaka na boloko nde esengo yango wana lokola likambo esili papa likambo esili mokolo yango lete mpe asungaki biso pamba te mokili mobimba balandaki yango na chaîne nationale na biso RTNC kasi likambo ekamusi bato papa Mfumalongo tata Simbo Kimbangu moni mpasi 37 000 familles 150 000 martyrs Lingombe nyokomi mais olingi kosenga mbongo te pona nini ozalaka na besoin mbongo te pa likambo ya kolinga mbongo eza likambo molimo mosantu basombaka ye te batekaka pe ye te eza likambo molimo pasi wana monaki po mokili mobimba yebika tina nde yango wana nga nasengi mbongo te soki nasengi mbongo nabebisi. Son Eminence tomonaki ndenge okomaki na Mbanza Ngungu ndenge yo moko yebeli mpe na Mbanza Ngungu tango yo komi na Mbanza Ngungu omoni bandimi na yo ndenge batondelaki na Mbanza Ngungu impression na yo ezalaki boni esengo ya mingi na bonzoto boye tozalaki ka biso moko te na baoyi po yango elobi ekangami na se ekangami na likolo fungwami na se efungwami mpe na likolo eza bilaka tokokisi yango folo wana nga nasepelaki mingi bato bayebike baza kolanda likambo yango nao bakimbangisi na bakimbangisi tete oyo bayaki baye kokokisa likambo po lobiko eza ya moto moko te ya biso nyonso za mapamboli papa ya ngenda alobaka yango ke mokolo wana bato bakozala ebele na 21 mpe bato bazalaki ebele mpo na likambo yango. Merci. Papa Simon likambo ekamusaki mokili na bo balandaki television papa toza ko seplete ndenge papa balobaki oza kokokisaka 1000 pati ozotika likambo te men yambo likambo simba mikanda wana likambo esalamaki na moi na sanzawa sini wana elinkoloba nini sini wana
victoire elingolo baboye oyo bakolo bakangi Nzambe ayokiam oyo bat bakangi na se Nzambe ayokiam. Papa Mfungwa Longo namona ke ozalaki koseka tango za kolanda ba discours ya bakonzi mususu alibita tase magambo aza mutaba Kongo mususu aza mutakatanga mususu aza na Kinshasa na za komona yozalaki nesemo kasi tango zima loba olobi ete boza la sur tozui 3/4 de mama na likambo yango wana papa biso bapanze sango tokozalaka bato oto lukaka kolimbola biso na bokuse kolimbisa biso tango so batuni biso yo tata na bino biso tolobaka tata na biso SKK sokolobi SKK na ndenga ya ki journalisme il faut limbola elinkoloba Simon Kimbangu kiangani donc opesi na abréviation pour limboli alors tango bozo kolobaka 3/4 eza lokola SKK ndimbola nango bato bazako yebate 3/4 wana papa elinkoloba nini ndinga nini wana eza na kati makamu nini eza na 3/4 koya ya nkolo Yesu alongaki mokili lelo yo batu nyonso toza kosepela koya ya nkolo Yesu mpona nini oyo ezalaka liboso lelo ekomi ndenge mosusu. Alors koya ya tata Simon Kimbangu alobi oyo ezalaki na droite ekomi na gauche oyo ezalaki na gauche ekomi na droite toyoki yango mpe na monoko ya papa Mfumwa Mbanza ezalaki na gauche ekomi na droite ezalaki na droite ekomi na gauche elakisi ete bilaka lokola tokokisi yango banzela nyonso efungwami bakokangela biso susu motema te eloko tozosenga nde kimia soki eye bango nde bakopesa oyo bakangaki mpona biso o yango wana nde ekomona na bato oyo baza na bilembo bakosala makamsi ya ndenge na ndenge pasi ya moto esilaka te kasi edimine lelo pasi eleki nde yango wana mingi batanga position ya malonga ezali te pauvre bakonzi bazosala tout mais nzoko ezaki na likambo ezalaki wana elikola efungwami tokotala ye tata Nzambe po devoir apesi biso tosaleli yango apesa biso 3/4 tosepela nango limisanga papa nazo tango mingi teme olimbula nano mwa muke place wana po tango tozo yoko yo zoko sepela 3/4 tango lubaki na mbanza ngungu wana bajere mususu mwa babeti mwa mabako na ndenge ya isemu 3/4 tata simaka bako yaki pona mukilima bimbi pisa batu mwindu to sepela nano te papa tomoni passe 4400 ans ndaba ndelo susu pena dana kata 3/4 position ngo yo yela yo yebi yango kasi yango to yepo to pamba te ye moko papa dengenda lobaki ke ekobandele pa na biso kozala presse te totala kaka nini yango babongisi biso kolio nini wana ya 3/4 ekozala ndenge nini me bandele pa na biso ya solo na continuité ya fête ya réhabilitation na nkambo limboli penza malamu opesi lisesi ya bana misatu bakeko zoba mal eloko sepelisi banganga Nzambe sepelisi bandimi awo na nkamba tango yo lobete biso to komisi mali yango na kati le 3 octobre mali wana nde tofungola kiamo elinkolo ba penzete bomengo se tozu yango papa bon tozu parce que to komi na isika oyo bango balobelaki eza lokola okati nzete wana elali mais aussitôt mayebo ekobima te osali nete obosani tango oyoka likambo boye ebimi ya kitoko makanisi ezonge oyo tosalaka tala resultat ndenge tolataka sak tosekamaka mpona nini tolati saki papa alobaki yango bien lisumu oyo Adam Eve basalaki biso bato mwindu nde tosalaki yango oyo asekaka Noe biso bato mwindu tosekaka Noe oyo bokonzi na biso tokabi yango na Jacob biso bato mwindu makambo nyonso tosalaki etofingi nkolo Yesu etofingi tata Simon Kimbangu tofingi bapapa fotolata saki tosenga bolimisi bongo tokotala oyo koya liboso eleo tomoni
makambo nyonso oyo tokoki kosala tosali yango. Mama mwili ye wana mati na nkamba. Bango balobaki soki bango mitano bakomi esika moko makambo kokende mbango. Alors tomoni nyonso tomoni koya ya Roi Albert na Kinshasa na jubilé na 2010 président bangité devant mokonzi alobi likambo ya Tata Simoki Mbangu. Alors tomoni biso ke makambo ndenge lobamaka tango nango ekoki. Alors apesi médaille héros tomoni kaka ke tozali kokende nde kosenganga nasengaki révision ya procès po tosisa likambo Manza Ngungu alire wana ekontinue po soki tolongi nzambe mpe akotika biso pamba te po kopesa nyonso po tokokisi mokano bango basepeli biso tosepeli tikolo nde efungwamaki ndenge moko na 21 tango Tata Simoki Mbangu akendaki na groupement ya Nzundu. Alors ye alobi na ye nzambe apesinga mosala nasala na mabele na yo lobi nini ye abeti toloke nandimi napesi kingo na ngai nakangama lobami na se kuna likolo kuna mpe barépondre. Donc sikoyo biso l'état asilisi makambo na ye na Manza Ngungu alors kuna na likolo répondre. Donc makambo nyonso eza bien elakisi ke totalela bango nini ekoya nsima nango. Papa tolo bango polele bapapa bayebisaki biso ete tata na biso akoya kokokisa makambo maso tomoni yo Papa Simoki Mbangu Kengane bato baza komituna ntango bazoyoka yo Papa Simoki Mbangu Kengane alobi mahoma azalaki na 21 makozongola lisusu na ntango oyo soki bato baza koyoka te bato baza komituna na 21 olataki liputa sikoyo mpe na 2011 olata lisusu liputa te liputa te parce que ye ntango asekwaki alataki liputa azalaki na teni na ye azongaki nango bowumbu nde esilaki liputa nde bowumbu sika awa abimi si Tata Mfuma Mbanza mpe bade alunganaki yangani na 24 décembre 59 tango balobi ke lingomba ebimi libanda ye banda kokola na ye kilote tokomi na 60 cercueil ye. Alors ye akontinue bakilote na ye. Alors bapapa sikoyo bakomi kolakisa bango ke bango sikoyo bana Tata Simoki Mbangu bakotambusa biso lingomba ekomi na maboko na bango. Alors tango ezali ke fete ya monene papa na kilote Papa Mfuma Lo Papa Dangenda azosala remarque Papa Kulutu azosala remarque na Papa Dialungana bango balobi boye mais papa mais boloko na biso esili yo Papa Dialungana pona nini yo ozolataka kilote oyebi te ke boloko si esili akwani mutu azongi na ndako ke ko changer alati pantalon na costume ti cravate na tango wana ba cravate ezalaki. Alors Papa Kulutu Papa Dangenda basepelaki boyende malamu parce que prison esili ndenge moko na Tata Simoki Mbangu prison esili atiki biso aye kobimela bato na bilamba oyo ezali ke normal veste makambo wana nyonso nga lobi bongo papa mutuna oyo bato baza kozela yango mingi tango bimi na boloko na le 3 octobre ba politicien se balobi yango ata obomba makame ba politicien balobi yo kaka mutu akalakala ozalaki na 21 ozongeli susu tango bimi na boloko ba question me balo papa na zotuna question moko mezana bitene mibale tango kaka ba bimisi yo na boloko bimi mokilo ya yo oyo Congo omonela ki yango ndenge nini wana ya liboso ya mibale tango ba bimisi yo kaka ozo mikando oyo lingombo omonela ki yango ndenge nini
bon namonaki lingomba ke ezalaki lokola likambo ezalaki ya batu mingi te mais sikoyo batu balati yango bango nyonso etika suku ya biso bakimbangiste te kasi ekomi ya mokili mobimba donc likambo namonaki nde yango bongo ya mokili ya Congo pe Afrique yo ozalaki tata nsima kambango yake mpona moto mwindo metango bimi Afrique moto mwindo omona lia ndenge nini Afrique bisa bato mwindo me tuza na esengo tomoni moto oyo aye kolongola biso na pasi bakimangise mingi papa mpona kosukisa bazokanisa ete awa tolobi tozwi 3 quart kaka mabondeli bakokenda mosala te bakokenda klase te eza ndenge wana il faut tosala pamba te bango moko balobi bolingo mibeko na misala pamba te 3 quart wana eza misala pamba te alobaka ke mundele akokoma moto mwindu mpe akokoma mundele ntango baye kokolonize biso po toyeba mosala alors sikoyo indépendance eyaka mpona nini oyo toyekoli si tosimbi yango bango bakoki kokende na bango biso tokotikala kosala comme ndenge bango basalelaka yango mpe ezomonana Papa Simon chef spirituel kimbangiste totundi botondi kasi ba chef kutimia bakosilika balobi mokili na yo jouer yango ya yo nde balobi biso nyonso toyokaki bapesi yo mokili yango ba reconnaître keza mokili na yo kasi babindi ke likambo moko na kati mokili yango bakoti yango ba magie mingi likambo wana oyokilaki yango ndenge nini oh likambo wana nayokaki yango bapesi biloko wana ezosala eza ya biso te c'est vrai pamba te oyebi yango tolongwe na bowumbu soki oza na biloko wana oza na bowumbu zala ndenge nzambe atindilaki yo na mokili kobakisa biloko mosusu te 10 commandement nde alobi bongo biloko wana ya satana eza bowumbu kuna tokokendaka ezalaka na biso pasi awa okosepela okolia osala manso bien sûr mbongo temps bandako biloko nyonso ya bien mais soki otiki mokili ozongi na maboko ya moto wana aza kosalisa yo ozwi nini eloko te invitation toyokaki yango est-ce que ya solo invitation tatake mbuta po ete oyo kosilisa fete oyo na Kinshasa na kanisa papa kosilika te réponse asuka bana Kinshasa na Brazzaville bazozela yango okoya te soki obengami na bakonzi biso tolobaka tosala leta il faut takende nakende. Merci mingi papa na nyonso tosololi likambo ezaka na ebande likambo asuka ma conclusion na ndenge makanisi oyo nyonso tolobi awa ma conclusion kokozala na ndenge ya fete monene oyo tozoko continuer tina Kinshasa. Bon na fete monene oyo tozoko continuer yo mwana tatasi mokimba oyebi ke tata na biso abimi biso nyonso pe tobimi soki tozotinda mabondeli po makambo wana eumela te po tolingi te bato babebisa likambo ya kitoko soki eye malamu kitoko wana ekontinue mpona biso tobebisa te yango tozosenga moto na moto aza na position ya malamu. Merci mingi papa. Molimo mosantu basombaka ye te batepe ye te